umenitendea makubwa, nainua jina lako, natukuza jina lako. Unastahili Baba, unastahili kuinuliwa, unastahili sifa na utukufu. Wewe ni wa ajabu. Umenilinda Baba, umeniponya, umeniinua, umenibariki. Haleluya, Jehova Jireh, nakuinua, nasema asante Baba, asante kwa wema wako, nakushukuru. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na ni mwisho, hakuna mwingine Baba. Haleluya, nakuinua, nakutukuza. Asante kwa deni zako. Bandeko bozolanda biso de partout dans le monde. Vous allez toujours à la carte ya obsèque ya moi si Pepe Kale maman Pauline. Alors pembeni nanga awa nazana maman Pichuna. Na olinga mingi moko se présenter par la bino pour que boye ba malam so azana. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde a ba internet comme ça olinga ba eba. Mais wana zo pembeni arranger sur nani. C'est là que se présenter mon cœur. Comme on a eu Pichuna Allemagne, madame moi na papa Allemagne oyo azali kosala guitare na RDC. Ba musicien nyonso bana époque ya Luambo, Kino, na basine piana, bafere, barotu, babeta guitare papa ya biso, papa koma obeta ba instrument ya électrique. Alors awa tokutana na circonstance ya matanga ya mwasi ya Pepe Kale. Après 20 ans, il y a Loi Pepe Kale. Ye mwasi ya landi ba impression na yoza ndenge. Eta passe. Maman a dit maman moko donc na na témoignage na ye parce que biso bana ya baartiste toza na situation na biso babenga yango marasi. Omona banderole wana baotia wana komi Sauvoat et marasi. Marasi ezali association ya bana baartiste orphelin na papa baparent baza bavivant bazalaka na kati ya association wana. Donc siège na biso ezalaka pa Pepe Kale pa mwa Pauline. Oya na biso kuna apesa biso espace mpona tosala bareunion ya biso wana soki toke kuna eba biso bien eloko koliesanga opesa atekaka masite moko masanga te mpoza na mbongo te ayali oyo asite na ye apesi ye ozangi noko asite pe transport alambi apesi ye okei soki ayo bareunion te owinelaka wana mona bi apesi yo place olala na ntongo ozongi na ndako. Est-ce que maman Pauline abandaki kovivre na badroit d'auteur ya bamusicien moko bana Pepe Kale atikaki? Bon, wana vraiment nga nayebi te
parce que vous avez une association peut-être on est peut-être ma solo wana association wana eza biso bana bamama baza ya oyo ya bango sovoyage biso bana towana marasine donc nayebi mpenza te nakolakisa mpo nayebi te soki azakozela ndozo te antuka nayebi te vraiment nini esalaki mama Pauline atika biso boye est ce que abelaki to eloko nini yango se passager au juste mama Pauline abelaki estomac nga naye otala ye plus de 3 fois abelaki estomac oyo nga nayebi abelaki estomac eme kodérange ye mwa ntango nayi bande 3 mois nde kosala bapasa mito mitoti nasuka nango namela ye otika biso boye mais babisango moko ezopanzana ke mama boya kotika biloko mobali na ye atikaki yango esali ke mama akende akufa est ce que ya solo wana ezalaka RDC eza moto akufi na balano n'importe quoi oyo amoni oyo ayoki yango oloba mais oyo ngai personnellement nayebi nalike abelaki esoma lisusu wana ngai nayebi nanga yango te na ndenge makambo na ndenge bongo ezosalama est ce que unité eza na kati ya famille ya mama Pauline na famille pepe kale pe oui bazosolola baréunion makambo nyonso baza bien baza ya bon terme bao bazoorganize makambo nyonso baza bien merci beaucoup alors pembeni nanga mpe awa naza na artiste na biso mosusu mpe aza aye mpe kokabola mawa na esika oyo ya matanga ya mwasi pepe kale natiki ye moko ase présente mposi kombo na yo kombo na ngai Yokol Almaz ngani natikala osala bagita na kati ya bandana est ce que ozwaki mpe temps ya kovandela mama Pauline mwasi pepe kale bon nazalaki mpe na kovanda na ye parceke mama alakisanga bato ebele oyo nga nayebaka te neti Charlie Kadima nayebaka eteli nde apresentanga mpa Charlie Kadima yango na mawa wana toyokabola yango tala kaka mpasi kwango na motema alors na kofanda moke ovanda na mama eloko nini oyo otikali yango comme souvenir na vie na ye ndenge bozalaki mpe kosolola na ye bon souvenir natikala nango nde tokendeki 20 ans ya mobali na ye nde tosepelaki na bango souvenir oyo natikali yango na motema yango wana bakai na ye ezalaki malamu mpa na bino malamu oya okolia soki oza na nzala olia soki oza na mpasi olala te olala soki oyisi babilo na bino wana soki ozongi opesa bino place ya olala azalaki mpena malamu merci beaucoup comme vous le savez bien, fidèle internaute, toujours awa na place corps ya mama Pauline Kabassi le mwasi mpe kale ezali exposé bongo pembeni nanga mpe nakutani na yaya Sandra Pongo oyo mpe tolingi mpe tosore mwa moke par rapport ya circonstance ya lelo mbote grande sœur boni santé malamu towana matanga est ce que yo mpe oyebaki personnellement mama Pauline mwasi mpe kale mama Pauline mama na biso mama Pauline azali mama oyo asangisi bana ya baartiste oyo apermettre ete tokutanaka epai na ye pour que toyebaka kosala bareunion na biso ya makambo nyonso tozali koprépare na kati ya bana ya baartiste mama Pauline azali vice-présidente ya association oyo esangisi bana baartiste décédé na baveu ya baartiste donc mama na nga elelo vraiment towana mpasi na motema komonaki atiki biso tosenga kaka na nzambe ayamba ye na boboto pendant temps oyo ofandi na ye qu'est ce que tu as pu retenir d'elle oyo kokobosana te jamais la vie na yo maman azalaka toujours pene na biso na bacirconstance nyonso azalaka kotika biso te à chaque fois oyo nazalaka koorganize makambo nyonso ya mémoire ya mama nanga Pongolo ye azalaka toujours kotenir nga main forte partout azalaka toujours nanga bandeko bozolanda biso de partout dans le monde toza toujours na kati ya matanga ya mwasi pepe kale
Maman Pauline pembeni nanga awa naza na mwana pe ya artiste moko na olinga ye moko atanga kombo ya artiste wana j'espère que c'est pas tika biso mais na olinga mpona moi rappel ye moko se présenté par ba internaute wanda biso Mbote mon frère Mbote tolingi on se présenter quand même peut-être la musiba oyeba te on se présenter pour ce kombo na yo le kombo ya papa o azaki artiste papa na yo artiste ok la plupart des internautes au Balanda déjà bon c'est déjà un visage très connu. Je suis Yannick Mumbata. Donc quand on dit Mumbata, on fait directement allusion à mon père qui était le feu Mumbata, Joe Poster, le grand Mouyaka. Donc je suis Yannick Mumbata. Mon frère aussi, hein, parce que je suis aussi de la presse. Voilà. Alors Yannick Mumbata, tu as à matanga maman Pauline. Est-ce que tu l'as connu personnellement? En fait, parler de maman Pauline aujourd'hui, en cet instant, ça paraît un peu compliqué. Ça paraît un peu compliqué. Avec, dans votre question, connaître personnellement maman Pauline, je sais pas. Je sais pas si... Parce que vous avez une association, beaucoup de Tanaka, Sololaka, voilà, dans ce sens-là. Donc je dirais, ce moment on a manqué même à moi replacer parce que il faut Luka, moi et l'équipe, connaître personnellement. Donc c'est plus qu'une famille. C'est plus qu'une famille, donc beaucoup de souvenirs. Naba auto beta awa, naba auto beta awa te. Donc maman Pauline c'est une maman pour moi. D'ailleurs, tout le monde a toujours une mamie. C'est au-delà de la famille. Je pense que c'est au-delà de la famille. Alors, dans la situation Nabino, Baoudi qui a fait ça Nabino espace et pas n'importe que ça là. Maintenant qu'il est accueilli, est-ce que vous avez une facile pour accéder pour ça à la réunion Nabino? J'aurais souhaité que vous ayez une association. Vous avez une famille. Ma racine c'est une plateforme où ils ont regroupé les enfants des artistes. Mais au-delà de la plateforme, c'est une famille. Donc, une famille. Tant que lobby, maman Pauline a fait sa vie sur l'espace, c'est tout à fait normal. Parce que vous avez devoir, il y a parents sont en bout mois dans la Libota. Il faut assurer la prise en charge naïe, Coco la naïe, Golia naïe. En tout cas, celui qui est maman Pauline a fait son devoir. Il y a des parents. Quand on parle de Botami, il faut que le sika mona au Congolo maté. Pour on se relaie ça mona ko se relaie à la propre année sabati. Elle l'a fait. À Sala Kiango pour na biso marasi. En fait, pour la biso maman Pauline a fait ko hésiter té. On anda ko pepe kale bomoni ona na kivunda 26. Et là ndaku dans le baya bana ya artiste nyonso nyonso kokende okota ndenge olingisa kotoke okolia sans que osenga biloko otozali kobenga maman Pauline te loko otambusi na matanga te obenga maman Pauline. Personnellement bato nyonso akasi bayebi banda obenga ye soit ya Paulina soit Lindondo. Ouais. Donc, au-delà de la famille, plusieurs souvenirs. Souvenirs makasi au ko retenir la vie na mobimba. Wana na ko lobate. Souvenirs belé au so de boito sangana to bando beta mo solo. Na bité na compter wapi ya munene. Ba souvenirs ya makati zebe. Le so mona na ozanga ba moya ko placer parce que il est aidé. Peut-être que pas non timia. Prochainement nous te reconnaître. Maintenant na loba boina telemi le na loba micro pour na loba makambo maman Pauline. Et aussi longtemps maman Pauline afandi wana alali plutôt à bouger et c'est compliqué. Papa, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Au cas na kosenga na Nzambe ayambai. Ayambai na kimia biso nyonso toyebi basumuki te basumuki suwe ya biso nyonso basumuki awa na se osenga ayambai na kimia mpe apesa libota pie kimia bana batikali mami adamo tonton
na bakoko Julia siki bana combien Julia ba question na li kokota lango te bana nyonso baza bana Fiston ya Mpanya Sasi bango tout baza bana ya Maman Pauline donc le roi ça les devoir on est au 5 ça pour Maman Pauline à Kabolité on est ça qui particularité mais à Kabolité donc ça m'a bien akina. Merci beaucoup Yannick na continue à répondre à merci. Alors mon frère toza awa na matanga ya moi ça peut calé alors pembeni nanga awa na kolinga ye moko vraiment se présenter pa na bino bande ko bolanda biso pour que boye ba malamu mbote ndeko na ngai mbote bato balanda ngai eza ngai Fiston ya Mpanya on a le cadeau de la famille dans Fiston ya Mpanya alors Fiston ya Mpanya maman akei nayebi te baimpression na yo eza ya ndenge nini impression tuza ya bien te quoi donc eza choco ezalaki liboso babasi nasi choc ya mibale quoi donc nayebi nde nakoefasa yango te donc napesaka nzambe lokumu kaka na oyo tolingi ya nzambe aza lokumu nyonso topesaka mpa na ye lokumu donc nzambe azwa lokumu na nyonso eleki alors mais kaka oyebisa biso moi témoignage ya mama azalaki ndenge nini est ce que mama moko malamu to aza mama moko mabe toni toyebana témoignage moke ya mama vraiment azalaki mama mo social quoi yaba mama social afikaka na bato amelaka na bato donc asistaka bato mamutu yaza mama mo formidable donc abenga un mama génie azali bien quoi malgré que kaka moto kaka mabe na ye mais azali malaya bien azali mama formidable alingaki abulke bolingo wana oyo papa azali nango tokula nango donc c'est ça. est-ce que maman abelaki to ezalaki lo moko ya subitement eyeka mba moko ememi mama ouais mama belaki mama beli makasi mama abeli makasi ya dega donc depuis 20 anniversaire maman est malade malade nanga na fraternité maman faut que la fête anniversaire pe so yo te et ça faut ngana mtotikala awa so yo te nga zate ça bete biso te prête papa ngana prête ba ndeko na tout ba babindula ba tonton ça si adamu dans studio ngana contrôler wango so yo te ça faut de ma forsaka ayi ya yona te ya zomi te tubiti kosa chez Tema ya hommage après yango maman beli à côté putain maman ye mo traitement akomi na pe bien azongi palin le vendredi semaine on a dans la répétition ntina répétition effectivement c'est tout bien été maman koya ça sur Rechid aosi hôpital ça met ton bazargi maman nga adai donc ça zambe le coup vraiment ça le coup aoyo juste tout le quoi. est-ce que à part l'organisation ya famille bino mpe bana bosala organisation moko boye peut-être après matanga bozomona démarche moko ya kolandela mpona badroit d'auteur ya banzembo ya papa tika wewa tosatono après matanga tokolanda mamutu wana donc tolala mama ala très cher na biso quoi donc tosala yango après matanga papa tikala mpe héritage akoyemba na moni ozoyemba ozoconseille musique nga batikala nga héritage nga loyembo ezanga donc oza na orchestre na yo moko to ndenge kenanga mpa maestro Fabregas nakamana maestro Fabregas donc moto amona Fiston ya Mpanya aye na Villa Nova amona ngai na batravaille wana baconseil na ngai surtout baconseil ngo esalanga bien yango na basalanga conseil esalanga bien. Merci beaucoup Fiston ya Mpanya merci beaucoup. nalingaka cigarette ebebisinga santo natikala eka mokola mokili lokola moi ebotama na ndeko te maladi okotungisa ngai. Bonjour mon frère. tomoni awa na matanga ya mwasi pepe kale bandeko balanda biso na Botes TV sur YouTube balinga bayeba président oza pembeni ya journaliste se présenter nanu na muke bayeba qui est l'homme qui est à ma droite ici dans les obsèques de maman. Moi, comme on a Alain Madilou,
na mon papa sans souci, na président ban artiste congolais, na association Maracine. Donc présence na matanga ezake association na biso Maracine et botama na ndako ma Paulina na Kivunda wana. Ma Paulina pesa biso siège et après ça biso bolingo accompagnant biso toujours na association na biso donc photos à la titre tika maman na honneur nyoso. Elle restera gravée dans nos cœurs comme papa na biso batika là parce que maman elle a toujours été d'un grand apport pour l'association na biso. Alors cette association est née sous son idée ou bien ezaki na bino bana ba artiste. Biso bana tozwaki idée ya kosala association parce que bato babengaka biso nde bato ya matolo mais kosala ngo na idée ya kosala ke artiste abonga te to accompagner les artistes vivants na ba œuvre na bango et tout ça pour tout lutter pour le retour de droits d'auteur. Idée na biso bana to vandaki et bandaka toujours na mutu moko et comme mibale misato et puis kombo ebotami lelo Maracine ezali. Donc voilà. Donc tozala wana maman ye atie biso ba idée, maman na biso mado, maman tété, bango nyonso ba appuyer biso et ti lelo moni Maracine eumeli sali ba événement et sala wana. Et puis je tiens à préciser que sortir liboso à Maracine ezaki 17e anniversaire à mort à Pépé Calais. Ça va faire je crois 3 ans que tous mikanda à l'état ou tous existé. Alors est-ce que Yopé personnellement ou on est pas aux attentes au sol na maman Pauline moi ba conseil quand ndenge ça ma Pauline na éviter son ko bengene c'est une maman qui aimait trop l'ambiance ko lo ba ko sous attend c'est tous nyonso tous les petits camarades ye ba comme lundokisi ba lundondo menga ba limbondo oka a présent na mérité présent elle nous aimait comme ndenge bano ya botina libumuna. On avait tout le temps de parler, Tous les wana tous wana ma Paulina na ba conseil en tout cas elle était d'un grand apport pour la émergence et l'association. Est-ce que tu as un souvenir il y a makasi ya maman Pauline okobo sana tena vina? Ah, moi c'est na nyongali ki le maman basara nae. Moi c'est na l'arte a foutele ki le mana ma ebisa avec moi c'est na te. A foutele ki le mba a ebisa été et puis il est là dans le bâtiment je belé on appelle ça comme exemple. Ok, merci beaucoup président Andeng Otimeki pour répondre à la question de Bissou. Bande Kobolandi Bissou de partout dans le monde. Nabote Steve spécial hommage à maman Pauline Kabasele Wazaraki Mwasi à Pépé Calais. Le long de l'élevé du corps de Salamaki Awa à Kinshasa, corps est exposé dans la maison communale de Bandal Bomoni. Nengini ba bana baleli ba basia ba artiste bana ba artiste oyo to solina bango bomoni mwana pongolo mwana Joe Poster bomoni mwana sans souci donc bazali ebele oyo to solina bango. Vraiment pour moi émotion qui vraiment makasi awa sika picor ya maman Pauline ezali exposé alors on a retali suite il y a ba obsèque tout ça toujours pour lier la bino kala toujours na kati ya tranche spéciale pour na présenter bino ndenge nini makambo et pour continuer. Alors d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur Botes TV Negatolobaka, une chaîne donc il y a différents un site différent. Merci à la coordination est-ce que l'émission espace de présenter bino spécial hommage Oyo et puis merci na le big manager Adofan pour les États-Unis, merci beaucoup. Tokutani bongo Balasima pour prochain événement ou émission. Au revoir.